Chable na écouter chacun lokola lichombe na couveuse okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour télé fortifié de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diama noir. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV, antenne na bisonio surtout de la liberté d'expression et puis d'opinion bandeko. Voilà ndia Diamant Noir TV, ba fidèle na biso. Toyebi situation ndenge ezali sikoyo vraiment makasi na kati ya RDC. Biso toza ba pandisango tant tozo ba mamamboka bandeko. Makambo ezali masekite. Lelo tozali merci na yo Edgar Mokondi lelo na sima penza ya caméra. Edgar, merci. Donc, na batunyo surtout au bolingara biso na kati ya Diamant Noir TV. Sans plus tarder, tozali na maman Antoinette Kinkala, maman essaie à maï. Bonjour. Bonjour, maman Ndeko, maman Gisèle Diamant Noir, mbote na yo. Et puis na peso so mbote na papa Edgar Mokonzi. En tout cas, il y a yo mbote no yango wana. Merci. Lelo tozana situation est grave na RDC, mais maman toi eli biso sango. Sango nini lelo komona yo na Diamant Noir TV, message na yo ezali penza nini balandi o bazolando bazako. Ah, merci mingi en tout cas la bandi kono so balandaka. Diamant Noir TV, message na ngai lelo eye na ye nango pona kolobake. Na makambo nyonso eza koleka pona minembwe, surtout ezali pona koya kopesa soutien na maman Eve Bazaiba et puis na papa na biso Moindo Nzangi oto monaki na kata na parlement ndenge nini alobaki makampo na minembwe pona Rouberoi pona kosukisa Rouberoi bandeko il faut absolument biso so ba congolais ya diaspora ezala ya partout n'importe où na Congo faut soutenir Moindo na maman F Bazaiba parce que bazali ona bazali na danger bon moni dika eloko o Moindo alobi Moindo atatoli penza Rouberoi atieba babanya Rwanda wana atieba mona kati ya saki moko asukisi bango penza ke baza ba congolais te bazali ba rwandais na yango ba député musu bazala ki wana baza ko tala moto akoti te ba musu ba beti wa makele zangati na wana ba koti te ba député onyo bomona ki musu bazaki na kati wana bango baza ba député moko ba noma bango ko nommer bazali ba député bazwa ki vote te ba député mingi bazwa ki vote bazali banda bo bazaki na kati baza ba député o ba noma ba ko nommer pona ko supporter gouvernement o ya Hippolyte Kanambe en fait yango no moni bango basali ba tête un petit peu na kati wana bazaki contenté na maloba oyo Moindo papa na biso Moindo en tout cas alobaki bande ko na eko senga pa na ba congolais biso nyonso tout ba diaspora ezala diaspora ezala wapi biso surtout telema to soutenir papa Moindo wana papa Moindo Nzangi ozala soutien ya diaspora nyonso tout ozala soutien ya Congo mobimba partout biso to soutenir yo bande ko to sala attention bato soutenir ye bat sala ndenge basala ki na pasteur Ekofoté parce que pasteur Ekofo alobi boy pas lobby ba kimisi ye batindi na États-Unis maman to sala très attention na yango pourquoi parce que ceux qui balubaye ba sibi Moindo c'est-à-dire que Congo c'est fini mutu mo ta ko tele malisu soaro lo basu makambo mboka na biso akozala te donc to éviter ndenge basala ki pa ya pasteur Ekofoto éviter et la ndeko na biso Moindo te et la ndeko na biso mama Eve Bazaiba te mama Eve Bazaiba to yebi ye azali mwasi matata asi azwa babitumba bunda tout ça j'espère que ye ba ko toucher yete mais par contre ndeko na biso Moindo yo pe ozali mobali oza vraiment bali penzo bani bangote olobi vérité de toute façon maman la vérité finit toujours par triompher olobi vérité ko banga bangote vérité wana ko changer te balé ça le komona monoko na yote vérité ono ke nango tina suka parce que yondo ozana raison yondo la vérité a toujours raison ndaye ko senga na bandeko to soutenir to tika ba guerre na biso tout ça ouais outi parce que outi na groupe na yote parce que Moindo c'est un fils digne du Congo à lobby vérité na makambo ndenge za koleka bandeko to soutenir ye
likambo ya ekofo ezonga bakimisa ye te baboma ye te batouche ye te naye kopesa na bino banyarwanda les banyarwanda faites très attention si vous essayez de toucher un cheveu de Moïndo je pense que là bokoluka penza guerre munene biso no surtout toko telema bisika ba biloko na bino ezali tokeno koboma boma à partir ya Kinshasa ti partout ezala kata diaspora toyebi makambo ebele mais tolinga ko toucher te parce que norite bokolinga susu vous allez vous faire victimiser comme ba victime pour bayoke la bino un peu partout voilà pourquoi on essaye un petit peu de se ressaisir mais faites très attention vous les Rwandais bino vous êtes des tueurs vous êtes des assassins vous êtes des génocidaires Moussa Nabino Makila, vous bolia bobo makamoto batela kanyama moto ali azali rien panabino. Si vous essayez de toucher à un cheveu de monsieur Moïndo Nzangi, sachez-le que boluki guerre pena Congolais na nationalité na bino boluka kozolo ba pesa bino ngo illégalement beaucoup mona toko ravir bino ngo et puis beaucoup quitter Congo mais na biso na lombango nyonso et loko na yako pesa message na yako pesa yango wana bande ko bolanda message ya bato IDPS te bato IDPS baye contre Moïndo Nzangi bomona yango wapi bato IDPS bazali siko contre député na biso Moïndo Nzangi pona makambo ya lobi na kata gouvernement voilà pourquoi to sengi na bino bolanda groupe wana te ya IDPS ezali groupe moko mabe ezali groupe moko ezali ko soutenir makambo ya mabe za ko soutenir ba occupant ba étranger alors que biso nyonso efato za siko sima ya papa Moïndo Nzangi pona ko soutenir na maloba o ya lobi yango na ko senga na biso to soutenir na mama Eve Bazaiba longonya na yo parce que au telema ki ozaki moto alibosa ko telema ya ko poser question wana na gouvernement na bino biso to lingaka ngote to kipaka ngote mais au telema ye quand même olobaki na ndenge ndeko na biso Nzangi aye koya na moni ba député mususu bavandaki ils se sont affalés na bakit na bango mususu bavandi na bango boye mususu bavandi alors ba lo makambo mboka na bango ba mususu bazali wana ce sont des bakota wana ce sont des nuls maman baza penza ba nul ba député moko vraiment bazali ba ndeko na bino zo soutenir mboka bote ba biso bo soutenir yete bango maman to en tout cas tu tikeli autant penza lobi ebele mais koloba lelo ko na moni yo lobi mama Bazaiba o féliciter ye na ndenge ya sali mais depuis kala tant musu ba peuple congolais ba bana bino ba résistant ba bundeli mboka ko sangana bino bato bozo bunda pona mboka pourquoi pas ko sangana na ba opposant wana pona tant musu parce que mama Bazaiba zali côté opposition lelo tant yo ndimie malgré député na biso oyo atelemi lelo pe pona mboka tant to lobaki pona nini ko sangana bango te est-ce que lelo maloba na yo échanger au monique il fallait ki ko sangana bango to o féliciter car parce que monique lelo bango balobi liboso ya peuple congolais. Merci maman na question na yo na répondre on a deux volets. Volet à liboso ya kolobaki oui na remercier ye tout simplement c'est parce que à lobby makambo ya mboka parce que à lobby vérité sur le pays au fait à lobby vérité na kata hémicycle na bango wana na ndimiye pour lobby vérité même mutoza na camp mususu même mutu bozana ye même idée politique te mais na tango lobby likambo o rejoindre idée politique na yo o ko féliciter ye ngana féliciter parce que makambo ya lobby et rejoindre résistance ngana féliciter Moïndo parce que makambo Moïndo lobby ezali et rejoindre résistance en fait c'est vraiment et loko yo Moïndo asali azali vrai résistant et loko maman Bazaiba sali azali résistant c'est-à-dire que malobo bango ba lobby ba rejoindre résistance ba raison de makanisi oh la résistance le baka voilà pourquoi il faut féliciter bango na deuxièmement moni maman omoni mboko tozana ngona kati na France et marchaka na ba conflit mboka nyonso tout ezalaka et marchaka na ba conflit batu mususu a conflit ezamabe bozala boye toza toyokana so pe toyebso toyokani wana e osimba te pona mboka nyonso e marchaka na ba conflit mboka nyonso e marchaka na ba désaccord même a omoni na kati na mboko na France les choses marchent na ba désaccord il y a toujours les gens qui sont pour il y a toujours les gens qui sont contre ndembo ke marchera bongo donc on ne peut pas tous bison surtout sangana tous esika moko na makanisi mususu lokwa na uto lo babonde ko ngai bande ko ngami bale na uto mama Eve Bazaiba na papa Moïndo na malobo bango ba lobi na makambo bango ba sali na ba acte bango ba poser ezali acte moko
vraiment révolutionnaire ezali acte patriotique oyo eza kosenga ke biso nyonso bakongolais tokumisa yango topesa yango longonya epuis toyebisa bango ke non biso boza na soutien na bino ya bakongolais nyonso tout partout et boyeba ke biso toza nsima na bino soki bocontinue ndenge wana mboka wana libération ezala et même biso nyonso tozalaki d'accord na bino te tokoya tokosangana ndenge tokozala d'accord mais le pays n'importe quel pays où il marchera bien et marchera toujours dans la divergence et marchera toujours dans moi conflit moi désaccord et vous avancez. Il n'y a rien qui peut marcher sur nous sur vos sangani au moins maman il y a moi dans le but que oui des fois maman Eve Bazaïba il y avait des positions où Azaï Kozwa Azaï Kokende Azaï ko rejoindre ba résistante au Nazali sikoyo na moni azali mama résistante alobi makambo oyo baningane musu ba koloba te ba mama mususu baza ba mama baza na hémicycle baza ba député baza kuna ba koloba ngote mais il a eu courage à lobby à poser question wana et puis papa Nzangi Moyindo oh wana nde azali euro mama ye azali euro national ye osiko toko kumisa pene ko kumisa nana mona te mama na zane sengo ya komona mwana mobali wana parce que nana mona te banda biloko na bango wana lelo nde na moni à part ekofu ye ayeko ya koloba yango na te osengi soutien ezala epai na ye na ba congolais nyonso tout na l'air oyo congolais nyonso tout soutien epai na ye mpona kosikola mboka merci maman balandi Diamano TV bino moboyebi ndenge leka toujours ba commentaire na se na ba question boza nango kotuna epai ya maman Antoinette bato mingi baza kotuna après émission ndenge nini bakoki kozwa yo en tout cas lelo je pense que maman Antoinette okoyebisa bango na ndenge bato bazala na besoin kosolaka na yo to kotuna ba question na ndenge émission ekosila oyebisa bango ndenge bakoki kosala mpona kozwa yo penza na kati ya Diamano TV do bolanda émission maman to merci mingi maman Diamano na biso bandeko mpona kozwa ngai bon ba misusu bazala Facebook bosenga ami na Facebook naza na Facebook bayebi kombo na ngaka na bomba te kombo nazaka polele kombo ya bomba nezate na usurpa kombo ya mutu te nazaka na kombo na ngai o ba nous bayebi maman Antoinette Kinkala so mutakoti na Facebook mutakoti na Messenger akozwa na ngai akolukanga akozwanga ba misu bayaka na Messenger akoti atikeninga par message afingi penza o ya lingi nazwaka mafinga ebele donc mutu soki ailingi na ba réseaux sociaux akozwa na yenga na réseaux sociaux voilà on te dit ko finga ezali ya ba faible quoi ko finga ezali arme ya ba faible ngana yeko finga te ngana yeko kumisa likambo ngana ye penza pona koloba bravo de papa Moyindo alingi vidéo o mama e komela ye papa Moyindo siko azali e komela yo papa Moyindo Nzangi sika ozali yo kozali héros okomi héros na biso ya mibale à part papa pasteur Ekofo yo oye il faut te protéger protection bandeko ba congolais o bona Congo protection na bino ba député o na mona ki bosa fale na bino na ba kiti bobo vanda mais banda ko beta maboko maman to tant muta beti maboko aza ko appuyer likambo oyo ndeko bango nyonso ba ko télématé balo ba même temps que ye mais tant mo yazo ko expliquer ba mètre carré nyonso tout ba kilomètre carré sali bozongi bango nyonso bazaki na babanda pe ko applaudir tant alobi que na Ruberwa a démissionné na étant ouye pas lobby bango nyonso tout kutuno sa bete maboko même Ruberwa lobaki biloko mon côté mais to kende kasi na likambo ya Ruberwa yango lelo komona ndenge Ruberwa na munoko na emo kwa lobby ye pasenga na ekoza ministre te position sto moni yango donc c'est que koza ministre ba tia yango ya kotia mais lelo na langage na ye langage Ruberwa bimisi puis Félix Tshisekedi azali président de la République pour muto azani na poste citizen na bato be bazo travailler bazawana bato be baza mayele ba sisi ba classe mais misali ezate mais lelo est-ce que ozo kanisaki Ruberwa akokanisa ko démissionner ye moko po azaki pe na poste ta senga ngote to Félix Tshisekedi azali mokonzi lelo akosala quelque chose pour na maloba oyo Ruberwa lobi na ba peuple na ye bazali kolanda. Merci en tout cas ça c'est une très bonne question. Vraiment pour na makambo Ruberwa maman monde bazali na kata gouvernement so to lingaka gouvernement wana te to benga ngoza gouvernement ya ba occupant voilà pourquoi to lobaka ezali gouvernement ya ba occupant muto lokola Ruberwa alobi yango pe ouvertement ngai avec fierté avec arrogance voilà avec obi Ruberwa za ko finga ba congolais ndenge moko ko imaginer ta zo ko finga surtout ba oyo ba travailler kana ina bo ba chai wana ba député wana ba ministre bien so
tchola bino osakana bino moyete. Alobi avec arrogance qu'il a senga jamais, il n'a jamais demandé à être ministre. Ndenge alobi ndenge wana normalement parce qu'il a démissionné à la fierté. Normalement le président de la République faut démissionner. Il faut président de la République a démissionné il y a le bané voilà, ayem ça y est a révoqué le bané en tout cas pas ça démission là. Pas sa démission, pas sa démission, faut pas révoquer parce que déjà a humilié un. Bango surtout na mukonza bango mabunda parce qu'il y a des députés mabunda za mukonza bango a humilié bango tout bango no suna seki na senga ki pe ko zala pe ministre te bino bo checkinga voilà pourquoi bande ko ministère oya simba décentralisation ministère à décentralisation c'est tout simplement pour na ko kabola mboka na biso ezala et qui n'est pas na bango quoi voilà sikoyo ba monique ba komi na kati na passe ba komi na kati ba nyongi bango et que parce que baza bat na mensonge bande ko boyebi que mensonge et tonga mboka te mensonge et kende musika te vérité et yaka toujours na escalier mensonge na ascenseur mbango ekiti mais suka to suka au moins te ba komi na suka komi na sega ko za député te normalement il doit koza ministre te normalement il doit démissionner. Parce qu'à démissionner, il faut que le président de la République, là, c'est de son ressort, il doit faire quelque chose pour que ce mec-là, ce monsieur-là, quitte le gouvernement. Il faut président de la République, à sa bandeko. N'engue tozalia, ce qu'on Roubert a démissionné, pour Rolinga démissionner. Parce que il y a un projet pour le Congo. Si il faut président de la République à faire démissionner. Ce qui président de la République a révoqué ou a démissionné, a révoqué était. C'est que vraiment Félix yo oyaki wana nde pona koteka Congo il a le ou aux en la incompétence ya kosakanate ou la na mission ya koteka Congo il n'a pas occupant il faut Félix il faut faire quelque chose il faut que Roubaix normalement a quitté le pays mais quand le pays n'a biso mboka na biso ko zongela et ko soit légitimité nango mutuloko la Roubaix faut qu'on ravire la nationalité congolaise. Il ne doit même pas avoir la nationalité congolaise. Parce que la nationalité congolaise, on va faire Rwandais, moi groupe Rwandais, et la nationalité, on va faire ça illégalement. On va s'octroyer en haut, na Moïbi, illégalement. On va faire ça normalement. Si on va l'année la mikana ba omona papa on Rwanda papa on Rwanda aloba yango limbola yango bien na ba discours na ye aloba yango expliquer yango bango non baza batu moko ba cause la nationalité congolaise vu ba comportement na bango vu ba tuerie na bango vu makila oyo bango batangisa na Congo lui-même Robert wa bandeko boyebi wana azali mukonzi ye mutabimisa groupe oyo ngomino ezo bunda ba mai na biso ya vrai o bazali na est kuna babundaka na bango ye azali mukonzi ya bangomino ye mutabimisa bango po bando bundisa ba congolais ye mutabimisa groupe po papa bomo ba congolais puis bango ah oui mazo travailler pour na ba congolais azo travailler na gouvernement wana lokuta ba congolais il travaille pour les congolais non Robert n'a rien fait au Congo pour les congolais mais rien tout le monde le sait maintenant ça va bien Robert n'a rien fait pour les congolais. Tout ce que Robert a fait, mission na ezali pour na kozwa minembwe. C'était ça pour bazwa minembwe comme ya bango. C'est le ravir nos terres yango wana. Mission ya bango ya ba Rwandais yango wana. Robert n'a rien fait de bien. Robert a bomi mingi na Congo. Robert c'est un assassin. C'est un génocidaire. Azali assassin. Maintenant quoi Robert faut ko kangaye pendant Robert. Robert a la justice makambo ebele ezali na yo na kata justice wana. Ce qui moko wana ezala kata justice bien maman. Mutoloko la Robert ozali bandate. Ko kangé pe na Congo pe na ko côté na prison car mais un jour sachez-le que Congo sera libéré. Bino ba obozala bantesela boko kima mama na beto yo na yebselo komoko. Oyebi ke ba Robert wala bango surtout na groupe wala bango ba tambola na ba malette na bango tout. Pourquoi? So oza congolais. Pourquoi botambola na robang? Donc c'est-à-dire qu'ils savent que nous sommes pas des Congolais. Tu es ko ravi wa mamboka et baza tellement ébélé. Même à tête au laissa qui classe politique musu to laissa qui bango mais peuple aza d'accord na bisoté un jour écobardé alors un jour torokima voilà pourquoi ils sont comme ça baza na angele voilà il doit démissionner. Robert doit démissionner et un petit conseil derrière ta démission. Je pense que ce serait bien que de prendre tes clics et tes claques de rentrer chez toi au Rwanda. Vraiment c'est un conseil derrière la démission. Mais on a déjà ezali nango OK na ibongoté parce que ils ont procédé mbarolanda pona ko faire démission pona pardon
mpona kozwa nationalité ya mutu toyebi kezali procédure ya molai. Oui. Mais lelo biso bapeuple congolais surtout ana diaspora bino mpenza babundeli mboka ntango makambo ya minembwe obeti maboko mpona ye député oyo alobi ndeko na biso wauta ekoloba. Mais est ce que bino moko ana poto eloko nini bozali kobongisa po situation wana lelo to décanter yango to situation wana esila? Situation neti ya makamamboka. Oui, ya minembwe. Situation ya minembwe biso awa na diaspora. Oui. Eloko toyi ko sa soutien. Ko soutenir ba o baza ko bunda ponango. To soutenir ba mai. Ba mai ba bunda kuna pona Congo to soutenir bango, c'est tout à fait légitime ya ko soutenir ba mai. To soutenir bato bazo telema neti bango neti ba telemi boye to soutenir to ko soutenir Papa Honoré Ngwanda, parce que Papa Honoré Ngwanda a salaka musala makasi na kati ya diaspora contre Batouana. Bato baye bakate mais botala musala nini asala? Ah maman musala côté Mikanda azali bango kuna benga kay dangereux. Il est très dangereux pour mon akaya na bato ba finga baloba c'est rien, mais Papa Honoré Ngwanda bango kuna binemi na bisonde ba o babundisa sonde ba yebi valeur na ye. Ba yebi valeur na ye bo monte ba comment ça les émission ngala sina moni ba vandi ba ko sala émission ba ko ba ka ba ko parler banda tongoti ba ko parler kaka Ngwanda na Rwanda ba na Rwanda bazo parler kaka Honoré Ngwanda oboye Ngwanda bungabi oh na teme na bien tout Ngwanda asaka bango pasi biso ne toko sakana ah mais kuna Ngwanda azali ba yebi valeur na ye batanga ba livre na nyo surtout ba yebi valeur a moto na mukolo ko tia makolo ana Congo ba ayebi biso bien toza vie na biso ozala wate yango na babanga kaye mais awa biso to sakanaka to négligeaka ye yango na bi batlo quoi maman to négligeaka ete parce que sur le bibongo ba congolais belé ba resepela te mingi o balinga Papa Ngwanda mais batu bazali belé Papa Ngwanda to pesi ombota pasa diamano pa pesi ombota Papa Ngwanda likamusu to loba na diamano apeto benga yo to yoka yo telika mais ba congolais be batunaka amo Papa Ngwanda yokanaka tata mungongo bamona yekaka ndenge bazolanda diamano aboye o bato be bazana besoin ya Papa Ngwanda bazoba mayele yango Papa Ngwanda bombango donc tango zoloba ki bato ba négligera ye wana toza d'accord mingi te na bato batunaka diamano problème na bango ezali Papa Ngwanda amona na raté na sama ikune sika zali nde sika to bimisa Congo musala yazo sala ka musala moka munene musala zo sala oya munene zo mona kibake Congo na zo kendete bangwanda wana bazana kati bomona tala bangwanda wana bazana kati so mona Congo ezo kendete bongo tusa bangwanda wana bazana kati mama parce que to mona makambo to ebite po tanga ba livre na ye o yeba makambo azo sala ndo okolo babwete si amai wana ya sama yeso ka bimina libanda ba opesa ye nini yazo sala kuna na sende sika zo sala pe musala ke mboka Congo lelo kendete nde yango wana tuka c'est malheureux pour la bateau balinga ko quartier mais en tout cas ngai en tout cas batuluka papa on ngwanda faut soutenir bango à 100% parce que azo bunda bituma mo makasi batuluka ba ndenge tolobi ndenge tolobi batu ebele hein baza ebele ya za na problème na makambo ya bango nyoso tu o ba bunda pona mboka o ba bunda pona mboka to tuni question mama to dama ba Valentin Mubaki pe mais wana olobio yaza oseki ko sekane le bébélé baza ba politicien RDC to za na besoin ko yeba bazo sala musala ndenge nini est-ce que peuple aza simana bango eza mabete tant to tuni mutuna ya bongo to koyela dossier wana mbala mususu to koyapela dossier wana to bombi yango to kangi kota Mubaki lelo ezali nde likambo ya kote lelo ezali likambo ko telemisa ndeko na biso Moyindo Nzangi Papa Moyindo Nzangi na ye ko telemisa yo lelo en tout cas wana soutien na biso nyonso tu ba mama nyonso tu ba telemisima na yo en tout cas ba mama ya résistance ba telemisima na yo ya diaspora ono ya ba mama nyonso résistance ba mama nyonso tu parce que mama nyonso na moni bango balamuki na bo balalaki olamusi batu papa Moyindo Nzangi olamusi o telemisi batu bo balalaki bo bazaki na espoir lisusu te ba mama ebele ba ki désespéré ba papa ebele bazaki désespéré tant ba moni olobi bango nyonso bateli balabi oyo likambo mais malamu tokoloba côté ya ba résistant ceux qui mutasali malamu bobeti pe maboko bien malamu asali malamu mais ceux qui mutasali mabe boko bossa na malamu nyonso kota lobaki bolobi kaka mabe na ye bokomi ko attaquer eza pe na ba politicien belazaka ye moko te lelo atelemaki mingi pe balobaki liboso bobetaki maboko après sima lelo bobalukela bango bolingi même koyoka te surtout
pourquoi tolobi ndenge wana na likambo oyo etali makambo ezoleka na RDC tension ezali entre FCC cash lelo tomoni ndenge nini FCC bakomi koatake même moto aza na bango na deal Félix Tshisekedi mais bino awa na poto olie ke boloba te tokende siko kote ya Félix to mosusu po tosunga mboka totelemisa ye po tobundisa bato wana batravaille pendant 18 ans bakweya oyo basali eloko te bilan eza 0 mais bino boza toujours d'accord te bolobi te lokola ye akendaki déjà na deal na ye tokokota makambo wana te toza kotika tant totuni mo po tomonaki yango na émission ya Diamant Noir tant totiaka peuple congolais azoloba mingi balobi bakozala na ye te batiki toujours yango totuni. Merci mingi na question na yo mama omoni Félix reproche oyo ba résistant puis to sala kaye to sala kaye reproche oyebi ke un jour na kati na zoya papa Honoré Ngwanda alobaki eloko moko boye alobi Félix le ndenge oza na mwana oza le seul oyo ndenge oza na place oza le seul oko sauver Congo bato bamonaki yango te banéglijaki abi oza le seul ndenge otelemi oyo oko sauver Congo mpona koya ke bato baya koya kotravailler koya kosoutenir Félix na ye déjà akendeki na eloko moko ya mabe abandaki na dili ya mabe ok quelque soit ndenge akomi wana ok mais ntango okomi wana sikoyo kosala boni akoki te kotelema na miso ya bato bona londala banyamulenge baza bacongolais non c'est-à-dire que eza eloko moko akoki kobimisa yango ndenge na miso ya bato te eza eloko moko fale bavanda nango aétudie tout ça bavanda basola yango avant kobima koloba yango ndenge wana c'est-à-dire que ye moto atie moto na kati ya makambo oyo lelo toza nango awa ye aza mwana mboka mais akei kosigné badil wana ya signé ti lelo biso kotoyebi ata ntina ya dil wana te mais tozomonaka mboka ekokende mabe voilà comment ndenge nini tokoki kosoutenir ye tomona ata mboka ekende malamu tomona ata mwa lueur moko boye ya espoir tomona ata mboka emonana toza komona ngai na yo ndenge nini tokosoutenir ye tokomona biso tozali nsima ya peuple tokomona peuple afongola robinet bakobimisa basalite bakobimisa bakaka ezokobima na barobinet tozomona ngai na yo pasi na kati na mboka tozomona ngai na yo bamama na kati na zando na kati na wenze bazokolela tozomona ngai na yo na TF1 na France na TF1 balakisi émission ya bana ya Congo mais pardon bandeko ezali pasi komona ndenge nini na TF1 na France awa na chaîne oyo numéro 1 awa ezali chaîne moko mais balakisi makambo ya Congo olobi ne Félix aza na pouvoir ou aza na pouvoir te akoti 2 ans mais maman même en une année akoki ko changer makambo en une année seule akoko changer makambo omoni totuno poto chité na ngopenza omoni parti olobi wana bandeko ya UDPS tolande bandeko mosusu na chaîne moko na télévision na Kinshasa ba expliquer biso malam balobi Félix alobaki na bango boza bandeko na biso po lelo tango bango bazosenga minembo mais bino boza déjà bandeko na biso boza déjà na kati ya mboka na bino pourquoi boza kosenga yango lisusu ekoma ya bino donc yango ye alobaki ndenge bandeko na biso ya UDPS balobi na Kinshasa ke alobaki yango mpona kolakisa bango ke boza déjà pa na bino mais pourquoi bokosenga susu bapesa bino tout parti wana po boza déjà na mboka na bino yango nde alobaki eza stratégie ya koloba bango ke boza na kati ya mboka na bino bokoki kosenga lisusu te bapesa bino bobima lisusu na mboka. Merci bien na question na mama omoni UDPS na ye président na bango bazaka su bato moko te oyebi ke oyo alobaka gauche wa akendeka na droite bazaka iloba moko te ye ntango azoloba likambo na ye ntango azoloba likambo na ye aloba likambo na ndenge na ye na dile na ye ya tika bango est-ce que lelo mama UDPS oyo yebi elle familiale non loba elle familiale UDPS elle familiale etika na limito na ye est-ce que bazali loba moko soute ye tanga loba makambo na dile na ye bango siko ba loba makambo na ndenge réalité makambo ndenge za koleka ça dit ils ont bazana loba moko soute UDPS wana ezaka nango susu ezama ba trop bango bakansaka na ndenge na bango o pazo kansana ndenge bazali su loba moko te ngwana moni na lobi moyena na côté la ye na place wana ezali te na côté la pe bango ezali te ye lelo to oloba mama Félix bota la famille na ndenge komi tala sikoyo bato ya UDPS so batemaka na limité wana tala bango bato ya 10e réunion wana tala bango ndenge ni bazali bamusu basali so ba combien 30 ans so combien tala bango ndenge bazali na kati na pasi ata alipa bo batiaka bafana pe libanda wana bakomela mo ba café wana tout ça libanda bapiaka bango ate eloko Félix akipaka bango te pour te dire que
Félix azane à part na dil na ye bato IDPS bazana à part so moni bato IDPS bazana ko loba makambo boy. C'est-à-dire qu'ils savent pas, ils ont pris seulement ndenge muto alobi ndenge Félix alobi baye ba analyser na mutu na bango mais bango na ye bazana ndenge mokote bazana loba moko souté ba se séparat depuis. OK, d'accord, to kompena na suka émission na biso et dit nos images pendant sangwa Congo. Na ba lion de la presse nous stopé si binombote maman Antoinette Kinkala pona ko sukisa ba peuple balandi yo lelo vraiment message no fort de jeu le baki on a début mais eloko ni no kotikela bango ya malamu parce que peuple no so mutema attention za misu bazu attention ah oui ko bela pona mambamboka oui kotikela bango nini pona lelo mais c'est ça na ba maman nyo surtout ba maman combattants résistants ils sont surtout telema ba congolaises nyo surtout telema to bela so to beli boya ba marche boya to telema bande ko derama to na l'ambassade ya Congo. Mais c'est comme marcher ça, matin déjà to côté na confirmé les banda biso le na buto maman Antoinette okuta na ka après un mois ce qui démo to éviter. Les camoté mais il y a des réseaux sociaux, ba réseaux sociaux ils allaient tant tout au bimaté mais ba réseaux sociaux il faut les mamans congolaises inonder les réseaux sociaux s'il vous plaît, inonder le bon le ba faites du bruit ba maman congolaise bozoko le baté bozako ça le monter ba rwandaise ba ozomboka na bino. Les mamans ngana ya akutu ko bela ba maman et puis en plus dernièrement, la salle qui vidéo sur la jeunesse. Nazaro Benga, la jeunesse congolaise. Où êtes-vous? La jeunesse congolaise, où êtes-vous? T'as la jeunesse rwandaise, aux hôtels, ma pona aux abimo kanabino. La jeunesse congolaise, s'il vous plaît, réveillez-vous. Bon la mouka, moi je les appelle, Nazo Benga Benga. Bon la mouka, bamikolo o, basi ba bunda ki ebele, basi ba lembi pe. Ba lembi, boyana ba idée à sika. Ah, babandi ko lemba. Babandi ko lemba. Beaucoup babandi ko lemba. Boyana ba idée à sika. En tout cas, la jeunesse. Bino Bozali, le Congo de demain. Venez réveiller la jeunesse, surtout la diaspora. Je réveille beaucoup plus la jeunesse de la diaspora. Venez. Ngai ba yebsinga maman la moussa jeunesse. Yebsa jeunesse atelema aya pona makamambo. La jeunesse congolaise. Ba maman bola moussa ba jeune na biso ba ya tout ça na ba pesa idée parce que bango bazana ba idée ki toko ba kopesa. Vous êtes le Congo de demain. Réveillez-vous la jeunesse. Merci beaucoup. Merci na balandino so bolandi biso bozaki na biso e bandeliti na suka boza pena branché na Diamant Noir TV. À très bientôt et bye bye. Gisèle Umba nakoli nanga ya Diamant Gisèle Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Umba Diamant